innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ebande weekend ela muna bino nyoso bolula kolanda journal ya peuple mbote na bino bisika nyoso tubozami tofungoli basangola biso na ngambo ya primature pour la kotesa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui jeudi 28 septembre na lancement ya ba travaux ya atelier ya validation ya modèle pe ba norme ya approvisionnement responsable ya entreprise générale ya Cobalt kaka le même jeudi wana bosimbake premier ministre a présidé qui première réunion ya coordination il y a comité national, il y a mise en œuvre, il y a zone, il y a libre échange continental africaine, la République démocratique du Congo, héritier Mapindemi. Après, c'est un détail. Cérémonie d'ouverture ya misala oyo esalemaki na grande salle espace Romeo Golf na Kinshasa Gombe ezalaki question ko réfléchir pour na ba norme ya approvisionnement ya ba responsable ya EGC ba norme nyonso ya EGC ezalaki développer pe approuver et pa ya comité technique ya EGC oyo ezali ko viser ko respecter pe ko s'aligner na ba loi ya RDC pe ba standard lokola oyo sengele ezala déployer et pa ya ARECOM service ya assistance ya encadrement ya SMAI CAI ya mining ou union c'est un centre d'expertise, il y a évaluation, il y a certification, il y a substances minérales précieuses, et semi-précieuses. Bosimba qui a discours d'ouverture na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a lobby ACP ko procéder na ouverture ya atelier oyo ezali ko marquer étape moko décisive pour na pansement ya activité oyo ezelami na secteur exploitation artisanale ya minerais stratégique ya République démocratique du Congo a lobby esengeli ko saisir occasion oyo pesameli pour na ko rappeler nécessité ya détermination ya gouvernement ya République démocratique du Congo pour na ko poursuivre résolument indispensable processus et assainissement, il y a la filière artisanale, il y a la minerai stratégique, na double perspective oyo ezali bongo, il y a liboso ko réduire substantiellement ba flux frauduleux oyo ezali ko kima na ba caisse ya l'état, ko canaliser exploitation, il y a ba ressources minérales nyonso artisanales stratégiques à travers démarches et formation oyo ezali bongo promise
mise et pas ya EGC na impact oyo ekoki lisusu kodute na yango te. Bosimba ke gouvernement azali kozela ko accélérer processus ya assainissement ya filière artisanale ya cobalt et longo na objectif clair et précis pour na ko concrétiser des efforts nyonso ya normalisation entamé na oyo ezali indispensable pour na kozwa cadre moko normatif pour la phase de la norme internationale ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abakisaki. Bosimba ke entreprise générale du cobalt ezali filiale ya Jekamine oyo ezala créé na 2019 EGC ezwaki mandat ya ko exercer na République démocratique du Congo monopole ya achat ya cobalt pe ya exploitation na yango. Bosimba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé ki lisusu première réunion ya coordination ya comité national ya mise en œuvre ya zone ya libre-échange continental africaine na République démocratique du Congo où il salimaki jeudi 28 septembre 2023 na immeuble ya gouvernement. Premier ministre alobela kimingi a se féliciter pour la tenue effective ya rencontre oyo ezali ko marquer phase moko décisive na ba démarrage de l'activité ya Zelekaf na République démocratique du Congo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a talisi na qualité na ya président ya Zelekaf a souligné mise en œuvre efficace ya Zelekaf na pays oyo alobela ki sous participation stratégique peut coordonner et ba partie prenante nyonso. Bosimba ke atalisi ke présence na bato nyonso na réunion à coordination oyo na qualité ba membre ya coordination ezali ko justifier engagement na bango pour na mise en œuvre effective et cohérente ya Zelekaf na kati ya République démocratique du Congo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a félicité ki bango na ngambo na Jean Lucien Boussa ministre ya commerce extérieur atalisa ki ba défi nyonso oyo ezali komona na ba défi politique macroéconomique robuste pe ba défi à développement ya ba infrastructure ya connectivité na intérieur ya République démocratique du Congo. Na ngambo mosusu bosimba ke biloko mibale ezala kito elobamaki pour na lancement officiel et opérationnalisation ya comité national ya suivi ya zone ya libre-échange continentale africaine. Kaka na masola primature bosengeli koyeba que regroupement politique agissant et bâtissant ya autorité morale nango ezali bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba organisaki jeudi 28 septembre na Kinshasa activité moko et pas wapi ba investir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat présidentiel na bango na ba élection ya décembre 2023. Héritier Mapinde. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et l'ongona regroupement politique naé agissant et bâtissant AB na mokuse ba investir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango ezala ki bongo na activité stratégique ou ezala ki organisé jeudi 28 septembre 2023 et paiwapi agissant et bâtissant bango na nzela ya autorité morale na bango Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba décider ko porter candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na l'élection ya le 20 décembre ezali koya ezala ki occasion pour un regroupement politique oyo ba présenter borgane na bango mingi penza conférence ba président présidium pe secrétariat exécutif pe lisusu ba installa ki ambassadeur Dani Banza Maloba président ya parti politique Avenir du Congo ako lokola président en exercice ya regroupement politique na bango membre ya Union Sacrée bosimba que plateforme politique oyo Union Sacrée ezali ko soutenir candidature ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président il y a décembre 2023. Na discours na Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué ki ba lien ya affinité pe ba valeur oyo ezali ko incarner regroupement na bango pour la première région ezali bongo vision oyo ezali incarner et pa ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na suite ya ba appel ya ndenge ba congolais ebele ba comprendre ki ba valeur patriotique na ye pe bango nyonso bandima ki ko travailler pene na ye pour na ko accompagner vision na ye na kati ya Union Sacrée de la Nation. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a talisi ke na niveau ya ba législative nationale pe provinciale pe communale na kaka na même solidarité na partenariat oyo ezali ko régner bango nyonso bazali bongo organiser pe ba s'organiser ki pour na ko déposer ba liste ba ko s'organiser lisusu pour na ko garantir participation na niveau ya ba instance parlementaire pour na makambo eye bana koleka bongo na ndenge ya malamu autorité morale ya AB asingi ba membre nyonso ya regroupement na bango ba sangana na sima chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali bongo
élection na ye ezali cheval de bataille na bango. Jean-Michel Samalukonde Kenge atalisi ke engagement na bango na combat oyo ezali bongo ya makasi asengi na bato nyonso bayeba na soutenir chef de l'État esengeli bosimba ke objectif ya liboso ya agissant et bâtissant ezali ya kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatu Beton deuxième mandat. Regroupement AB baza bongo na 10 partis politiques bosimba ke manifestation oyo et se clôturera qui na visite guidée na siège ya regroupement politique. Na masomo mususu osima ke dossier ya Franck Diongo, président ya parti lumumbiste progressiste prétendant na présidentielle ya le 20 décembre 2023 ezalaki enregistré na BRTC na siège ya commission électorale nationale indépendante Stéphane Skande héritier mapindemi bapesi bino ba détail. Président ya parti politique mouvement lumumbiste progressiste MLP na mokuse lui azali bongo prétendant na présidentielle ya le 20 décembre 2023 dossier na ye ya Franck Diongo ezalaki enregistré et pas ya bureau ya réception ya traitement ya ba candidature BRTC na mokuse na siège ya commission électorale nationale indépendante na sima ya kosala acte ya candidature na ye pe ko remplir ensemble ba critères nyonso. Franck Diongo président ya MLP pe candidat na présidentielle ya 2023 mingi penza na décembre alobaki boye asololaki elongona numéro 1 ya centrale électorale Denis Kadima Kazadi ndenge atalisaki yango epai ya Augustin Matata Ponyo, Constant Mutamba, Rajabo Tebabo elongona Rex Kazadi bosimba ke président la commission électorale nationale indépendante asolola ki pena Franck Diongo ye libosi ba panzi sango na sima ya kosolola elongona président ya CENI Denis Kadima Kazadi atelisaki ba motivation na ye oyo etalifike aye bana ko déposer candidature na ye ezali mingi pona ko réhabiliter Congo na grandeur ya ba congolais nyonso pe na dignité na yango atelisike eloko moko ba congolais esengeli ba retenir lelo ezali mokolo ya changement ezali ngonga ya rupture elongo na passé changement moko ya makasi oyo ngonga na yango ebeti pona gouvernance moko na ndenge ya malamu pona ko réhabiliter ba congolais na grandeur pe na dignité na bango. Président ya commission électorale nationale indépendante azwaki bongo amabilité ya kosaliwe lokola ba candidat président mosusu oyo balekaki na époque kokutana elongo na ba candidat mosusu ye alobi aye personnellement ko déposer candidature na ye alingaki kosala connaissance elongo na candidat nyonso oyo aye ko déposer ndenge Franck Diongo atalisaki boye apusanaki po na kotalisa position na ye par rapport ya CENI oyo azali kosala mosala. Franck Diongo alobi problème ya CENI kotia na épreuve ezali ke to déposer candidature to lingi to mona CENI aye bana kosala mosala na ndenge ya malamu be élection ezala transparente pambate ba résultat oyo kozala proclamer eye bana ko refléter réalité président oyo akozala élu yende azala bongo programmé et pas ya CENI député national to provincial oyo akozala voter yende résultat na ye ekobima donc résultat ezala non mérité te tozali kondima biloko wana te parce que enjeu ya élection ezali bongo rejet acceptation ya résultat pambate oyo ekobima esengeli et refléter réalité esengeli pouvoir organisateur aye bana kozala impartial neutre pe indépendant natina wana biso nyonso tozali ko plaider en faveur ya transparence électorale pour na processus électoral oyo e bana koleka na ndenge ya malamu. Pour la question et éventuelle candidature unique et opposition, Franck Diongo alobi ba stratégie politique et zalaka bongo dévoilé te liboso ya ba panzi sango. Secrétaire général adjoint ya Nogeco en charge ya implantation per recrutement moi mboka Victor Bosoku à salaki réunion préparatoire ya Tchangu pour nako préparer matinée politique oyo bako organiser le 1er octobre na Imka Edi Imbani Michael Bustoto. Après absence na mboka tango azongaki Kinshasa na mabele ya banka alekisaki kutu tante Victor Bosoku kaka les leaders des jeunes la machine d'attraction de mobilisation oyo bazobenga mikolo les bulldozers de la Tchangu la force qui écrase ayaki aombala moko na commune Njili quartier 7 na salle Kimpei kaka ndenga mesana ko communier na bayaye deux points ezalaki bongo inscrit na ordre du jour na milulu oyo liboso ko échanger na base na ye mingi kotalisa bango nouvelle fonction oyo uti kozona parti na ye nouvelle génération consciente Nogeco na mokuse
RDC. Désormais, le bulldozer de la Tchang, Victor Bosoko Ekaka, a commis secrétaire général adjoint en charge de la Ligue de jeunes, mobilisation, implantation et recrutement. Yangwe Salaki Sengo Yabatonyoso, surtout qu'il y a leader Yaba jeune, na deuxième point, a bêta qui pena na bompi kilikinyoso, nzonzo na etutu, pour nous sensibiliser avec force, base na ya Tchangu, afin que mobilisation et koube salema, pour na milulu monnaie de tout matinée politique no jekwe kozanango, le 1er octobre prochain à Imka, wape pa bako présenter, ba candidat député nationaux pe provinciaux à partir na bango, pe bako dévoiler officiellement, candidat potentiel na bango na présidentiel, oyo kutu ese ayebana béton na béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye lokola zalaka na ye maboko pete, apesaki misolo ya kilo na babebe nyonso bazalaki wana, na nzile ba mama na bango pona kosunga bango, ba mama bakangaki esengo te. Loko elelisi ngai papa tangu na moni, pasi oyo nazomona mutu ezopesanga pasi, na makambo ezolekela ngai yango nde naleli. Namoni ya kopesa ye eza te, oyo nga namoni nazoremese ka Nzambe po misala ekende kaka liboso. Na gesto papa sali mpo na bana na biso, nga nde naza bo mobali akimanga tiranga kaka na bana nga moko boye. Gesto pena papa sali na sepe nango Nzambe apambola ye, akende liboso, azonga nsima te akende liboso. Ye moko le bulldozer de la Tchang, la force qui écrase, Victor Bosoku, alelisaki pe lokole. Mingi eza te, bozela mokolo wana en tant que chargé en mobilisation, il y a Ligue des jeunes, implantation, recrutement, au sein de Nojeko. Donc, on a musala ndenge rosalama, moya ko loba loba pa mezate. Attendez jour J-2, c'est dimanche, vous allez voir. Merci. Rendez-vous de l'année, Ezase Moko, avant l'élection en décembre, le 1er octobre, Oyo Bisonyo Sotoso Bananaimika, Koutou pour la réussite Nango, Victor Bosoku Ekaka a teki en place une équipe préparatoire très costaud na nenga kosakanate ya milulu oyo po mokolo yango putulu ekomata makala ekotikala. État ya babaleniar ebele o eza ko voyager na bibale ya République démocratique du Congo, eza vraiment na ba état moko ya malamu te yango eza ko causer ba accident kili talati na Christian Kangebeni, Michael Bustoto basale libino reportage. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombu ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me yakosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene
RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. CAA ateli ba client na Airbus A320 faut ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Michael Bostoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na culture bosimba ke désormais Félix Wazekwa elongo na cultura pays bakobanda kosala la répétition na bango chaque samedi na salle ya honorable Neron Mbungu oyo ezwa mibongo oyo ebenga mibongo Bataclan ezwa mibongo na quartier Mutoto na commune ya Matete Bolanda. Félix Wazekwa na micro ya Ladi Land. Oui, samedi oyo tozobanda déjà le 30 septembre à partir de 14h. Toza bongo na espace Bataclan na Matete, dans quartier Mutoto numéro 32A. Donc la répétition va nous aller chaque samedi. Vraiment merci mingi na honorable Neron Mbungu ninga pesi biso sika wana. Yango wana bato tout balingaka Wazekwa bato balingaka culture pays fi donc ba cultiver nyo surtout. Ba meloman rendez-vous yango wana chaque samedi tokutana wana. L'espace Bataclan na Matete. Les appels parce que au Seigneur trop t'es vraiment au qui m'a tête non qui m'a fierté on a bateau bazala misika
rendez-vous ya moma tosala tout tokutanaka wana chaque samedi te nalobaka toujours botuna te esika bake na mbonda ntango ekobeta boyoka kaka ombondo ezalaki awa nazomona ngo te yo ezela kaka aza na esika komeka ngo te ntango akomeka toyoka kaka ke bakendaki nango epai boye eza ndenge wana vraiment boya bongo na mbonda bapréparation ya biloko ya sika epuis jour wana ezali journée ya épaisseur c'est-à-dire ya tenir tobengaka épaisseur ezali journée ya coupe samedi wana oya bino nyonso tuna bakupe moi droit d'entrée ya moke ekozala quand même quoi parce que bilongo oyebi kaka mpona kopesa valeur na mimisie na bino voilà donc mais coupe quoi na veste yango ndembe soki mpoza na coupe te oye kaka otala ata bakupe na biso assez mingi honorable bolingo mpe bondekone yango wana merci nesika wana nayebi oza moto aguwa donc osala eloko wana nanongambo nayebi ndenge bagu na yo ezalaka vraiment avec bagu nyonso tout merci honorable nzambe azala na yo tala déjà oyo osalaka ozosala mingi na makambo éducation mingi mpe lelo na makambo ya culture ya mboka na biso nzambe apesa yo oyo ozangaka merci beaucoup Kin Wi-Fi ezali internet ya qualité yango eza disponible 24 heures sur 24 heures igontingi. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perse ya pamba boyokelanga eloko oyo Kin Wi-Fi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h bobo solo la kitoko bo travailler na elengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba entreprise ba restaurant hôtel église même na wenze bo partager connexion ata quartier mobimba po Kin Wi-Fi internet assuré vitesse ekuba yango ekatanaka te toujours intact bokamwe te o po ba installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo à partir ya Panadol soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne kuta Kin Wi-Fi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi ya mingi ezali potopoto ya qualité équipé acheté ozala mokolo tomona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphanas Kande Nathalie Keleka Penda. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top ngai nakolisa bana na ngai na diaming bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Info lingala ya vendredi 29 septembre yangoyo
ekomi na suka. Merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda wakumbela ki édition na sima caméra tozalaki na Alain Boa la montage simamaki na Christian Kiangebe ni pe Francis Kanzalo ka journal ya peuple pour na peuple ezaka supervisé et pas héritier mapine pe coordonné et pas Stéphane Skande Bandeko Boti Kalamalam. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi